et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson Alléluia. Oh, à vie pour toujours et que je beti maboko pona lokunga. Amen. Alléluia. Salamandinga, pese mboteloba de la part du pasteur David. Nazane sengo na komona yo awa. Yebisa ye bienvenue na ndako ya papa. Zalane sengo, zalane sengo. Hey. Ah, papa Dieu, papa Dieu. Ah, Seigneur, Seigneur. Ah, Seigneur. Est-ce que Basser na Banzambe bele na kobo sanate? Hein? Oyembe la bison nzembo wana. Frère, Simba sente malam. Oyembe la bison nzembo wana. Banzambe bele na nzembo boye kokota na kobo sanate. Tala. Ebele bazaki na posa ya 2013. Amoni angote. Eza na pamba te nkolo atiki yo omona 2013 obana. Eza na tina. Loba amen ya bien alors. Bien que to koti na 2013. Ngana misu na ngai mwasi ya petit frère pasteur na mongo kaka mutuka eramasa bango groupe tuti oyo ebuki loboko eye kolanda ebimi na chaussée ekoti na nani eramase na mutu ya pusu bato ya pusu bavanda na bango pembeni mutu ya pusu moko babenga nani les blancs. Donc niata buka elandi zwa mwasi ya petit frère na balabala kaka na balabala kati te côté na libanda tout ça pour que nous ressemble biloko na wenzi ntombola bambaye lekana. Quand on a 2013, batu pe bakoti me batu pe bakufi. Est-ce que Zolanda? Il y a solo penza, il y a solo. Soko kufite ya ko tutana. Oyoka ki mikolo même frère José Nzita. Kolongoka nani ya ramasser ba mususu. Abombe bango direct à côté bango na monkole mbangu bango. Donc il y a des réalités, il y a des réalités mais soko yo tikali wana kotika la te mutu moko botala ata olete. Ne fils que kozala na pema na bomoy. Manifester reconnaissance dans Nzambe. Ata ozuite mais lamba olati tout kumisana na Nzambe. Ba faculté o tamboli. Allez baseranga, allez baseranga. Tovandi. Bien-aimé zalaka reconnaissant et pas na Nzambe. Ingratitude ezalaka loko ya mabe. Kaka liboso na Nzambe te même liboso na baninga. Liboso na baboti basaleli obolam bafuteli ba frères académiques scolaires menasima okoyi kopesa merci te. Mama aziki moto ariske ba moto même mwana musala alambeli o fufu ekiti kwanga na biloko ezakola lituma oyebi kopesa merci te. Mabe mokolo mosusu kokufa nzala monoko ekofongwa makaka na kobaye kaka kobaye mutu akopesa yo atako po amaye te poza ingra. Nini yango osalelaka nga kolongola yo na kiselibatere na ndako na mama na yo na tata na yo kokomisa yo na ndako na ngai okozwa lokumu mwasi ya eza eloka moke nasaleli oyo deja monene alongola kuna oza leso célibataire te. Amen. Voilà la sanctification et la prière. Eza mama na likambo oyo kotambusa lingomba oyo mbula oyo mobimba yango nga azwaki mukanda ko ute pa papa Dieu
kolobete pasteur soko okoki koya kosunga biso kokabola na biso na mama na likambo oyo yo ya kopesa mwa eten ezali ete la sanctification, signification et importance. Donc na mama na likambo oyo bino bozana ngo sanctification et prière ngai basenga ki ngai soko nakoki ko partager sanctification donc signification na yango pe importance na yango. Voilà na dimanche oyo ya le 20 po soko nake mopanzi ba Jean-Claude ba yebsanga te papa eza bongo te papa Jean-Claude ba yebsanga yi soko eza bongo te bango baza mikanda. Voilà na bandiko zongisa matondi epai na nkolo nzambe oyo kati na Yesu Masiya abikisanga abikisa bino mpe asali ke ngai lelo naza bomoi na ya awa naza kozongisa matondi epa papa Dieudonné même azana congé mama ani azali na baye nyonso bakosala elongo na ye parce que po nazwi ngolu epai na bango j'ai trouvé grâce yango nakoki kotelema awa nakoki koteya esika ya papa bandeko oyo ezalaka etumbelo mbeka bapesaka yango na n'importe qui te parce que awa kufa ezali bomoi ezali mapamboli ezali awa pe bilakeli mabe ezali soko pe olegisi n'importe quoi alobi bilobela ezalaka des fois pasi na ko récupérer yango pona ko bongisa po ezana batu mususu ayemba mususu mbala liboso to ayaki mbala moko mibale aza koya kononga un peu akoki kozwa kaka eloko wana ya mabe abimi nango alobi kuna baza koloba boye yango place oyo tokoma koluka nzambe pona koyeba nani oyo akoki koleka nani akoki koleka te akozala lipamboli pona badu. Donc merci pona papa Dieudonné Mungu, merci pona mama Ani, merci pona basali nyonso elongo na bango oyo bandiminga na oyo sika, merci pe pona bino kozanga bino koteya kaka oyawa bakiti kaka bande kotuna bateyi nyonso ami bongisaki donc aye sikoyo ya kotala bakiti etondi bato mibale misato onction ekitaka onction ekitaka okomona moto abongisaki maloba abandi koluka kochange abandi kolemba te mais merci po bino bozali okoki koyoka ngai na mokolo na lelo. Amen. La sanctification, signification et importance. Mbote pe ya mwasi nanga famille nanga ya Bethlehem mobimba. Mbote na bino. Amen. Omoni équipe na biso pe ya communication lelo lokola mercredi bazaki na biso donc wana na biso commande wana na souk soko za na posa même ya CD oyo directement ah signification sanctification to banana a la sanctification dérive du sacré de sainteté étymologiquement na kota na hébreu na grec te ko pesa mobulu kados nazo suka wana na continuer te na makamu ya grec awa na hébreu ino bozana posa ya liloba ke bozana posa ya hébreu na grec awa te mais liloba wana kados na baksana yango ndenge ezalaka grec eza makamu mingi et plutôt hébreu makamu mingi koluka kutu grec na bat accent na tuba biloko ezaka mwa matata maintenant zoko épargner biloko wana et là ici ce qui est séparé de ce qui est séparé de kados oyo ekabwani na bomoni ser nanga nani ser kombo
sœur Mami, protocole na biso. Azali awa tokoki koloba kados. Séparé de vous tous là-bas. Bino bozakuna, yaza à l'écart. Elle est séparée de vous tous. Merci, sœur Mami. Maman Annie, séparée de. Donc, bozakuna ne tuluku, ye azali à l'écart, séparé de. Kados. Oyo e kabwani. On dit maintenant que en français na lingala pour na biloko mususu lingala ezali très riche en tournure mais ezali un peu pauvre na bamon ango. Pourtant ce qui est différent du français, c'est pourquoi deux fois na kokende pour esunga ka ba tourner pour eloko moko na français koko zala na bamon eza kolobele lango mais na lingala il faut ba tournure pour ekoko lobele eloko moko kaka mais il faut ba tournure un peu. Ce concept ou ce mot, donc sanctification, ce concept ou ce mot a en fait plusieurs significations ou sens. Ezana bandimbola mwa mingi na kolandela yango na lobeli nango. Ba sens nango eza mwa mingi mwa liloba oyo sanctification. Kobuli sama na lingala. C'est comme ça papa non? Kobuli sama. Bolisa. Ezana sens oyo musuto kokoma na kopetola. Mekaka yango. Donc tokoloba concept ya liboso, sens ya liboso, to signification ya liboso. 1. Na banzi, bosa komona na fongoli na no Bible parce que texte de base papa appelle ça. Luc, plutôt Lévitique 19, verset 2. Balobi, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Yahweh mutwaza koyebisa Mose aloba nabana na Israël, libota na Israël, lobana bango ete, boko zala santu, boko zala boule. Pambate ngai nazali mo santu ngai Yawe nzambe na bino wana na boyokani ya kala soko toza koya na boyokani ya sika tozwi par exemple mokanda liboso ya Petelo 1 Pierre « 1 Pierre 15 et 16. 1 Pierre 15 et 16. Mokanda yambo ya Petelo, mokabuna yambo pe, etene ya zomi na mitano kino zomi na motoba. Zomi na mitano pe zomi na motoba. 1 Pierre 1, verset 15 et 16. Mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Lolenge moko oyo abianga bino azali mo santo azali boule, bino pe lokola, boya bokoma boule, bokoma mo santo, bokoma pet, po ye oyo, nakati plutôt nakati na bizali na bino pe ne tamboli na bino bomo na bino nyos, pambate e komama ete, boko zala ba santo lokola ngai nazali mo santo to nazali boule. Nalobi signification na liboso to sens na liboso ezali 1 mettre à part pour Dieu. Ça c'est un première signification sens. Mettre à part pour Dieu, virgule, rendre saint, purifier. Mettre à part pour Dieu, rendre saint, purifier. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui peut se mettre, qui peut se faire scribe, il peut aider toujours na kokoma o akoko komakawana pona ba oyo bakoza na retard to na kosimba nani na mamugulu. 1 sans aliboso donc na lobi mettre à part.
pour Dieu. Rendre saint, purifier. Exemple, Nzambaza kolobanatina na sabata. Dieu parle sur le sabbat, il dit que le sabbat est mis à part et qu'il doit être sanctifié. Genèse 2, 3. Genèse 2, 3. Vraiment, ils allaient plus dans le sens d'un enseignement qui n'a mis la prédication. Genèse 2, verset 3, Balobi. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Exode 20, verset 8. Exode 20, verset 8. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du 7e jour pour les sanctifier. Nkolo azui mokolo na sabata 7e jour abulisi yango koleka mikolo nyonso parce que ezali mokolo oyo ye apemaki 7e jour na sima na kokela 6e jour akelinga mutu yo nanga amoni eleki malamu makambo nyonso. Bible lobi Dieu se reposa et il sanctifia le 7e jour. Zambe yawe apemi pe abulisi asantisi mokolo na sambo oyo ezali samedi. Le sabbat en fait c'est le samedi. Apemaka. Les adventistes du 7e jour, yango balobaka 7e jour pour batale la kawana. Mais biso to koma kopema mingi na dimanche kolande na bizaleli ya bantoma, les apôtres et les disciples du Christ qui se reposaient à aller à prière le 1er jour parce que c'était le jour de la résurrection du Christ où Dieu a prouvé sa victoire et sa puissance sur la mort, sur le séjour de mort. Nguyana liwa na bisika na bawei, nguyana molili na satana longi, Yesu akufi asekwi. Alors mokolo wana ezaki mokolo komaki spécial pona bango, kokumisaka kotombolaka nzambe, kosambelaka, kosanjolaka mokonzi, kogumamelaka ye, korandaka ye culte. C'est comme ça que maintenant les chrétiens ont marché sur ce pas des apôtres pour sanctifier ces premiers jours au Yezali dimanche. Donc pesaka ndimbola po songa. Yango exode pe azongi oyo totanga ki ete kanisa mokolo na sapata pona kobulisa yango. Lelo nazana mokolo na sabata te, lelo nazali na sanctification. Donc il faut bien comprendre, on ne peut pas aller 2 chemins, 3 chemins à la fois. Moi je suis avec le sujet la sanctification, sens et importance. Ndimbola pe mutuya na yango. Abulisi yango elakisi nini nakati na mikolo oyo ya asalaki aye kotia mokolo ya sambo pembeni par rapport na mikolo mususu parce que za mokolo oyo ye azoya kopema na sima na kosala musala. Kanisa yango pe bulisa yango ndakisa mongombo le tabernacle, ses ustensiles et l'autel sont sanctifiés. Par rapport aux minutes qu'on m'a donné, mais il faut être comme des chrétiens de Béret pour apprendre de foi à vérifier les Écritures. Pour se ressimiter, pasteur, et loko teaki boyete,
Et boye bisa passer makambo leba ki eza boyete bango baluki bampaka bazawana basali na nzambe soko bamoni bongo te babenginga ne eloko pesa ki eza bongo te na kati na Bible. C'est comme ça l'importance. On donne pour vérifier et s'assurer na yango. Exode 29 versets 36 et 37. Exode 29 36 et 37. Exode 30 versets 26 à 29. Exode 30 26 à 29. Nkolo ayebisi Moïse na kotonga tabernacle, mongombo, temple portatif. Po ete na nzela na yango ngai nzambe na koya kovanda na kati na bino. Kovanda na nzambe kati na bana na Israël ezali lobiko, ezali lipamboli, ezali sécurité, ezali kopema. Nani akosimba bango soko yawe nzamba vandi kati na bango? Nani? Yende mokeli na nyonso. Oyo akola kelo mabe nani soko yawe aza epai na yo? Yende abongo la kabila kemebe na nini? Na mapamboli. Et Bible le dit, c'est celui que l'Éternel bénit est béni éternellement. C'est la Bible. C'est que Dieu bénit. Et celui que Dieu bénit est béni éternellement. Ce que tu as en communion. Bon, si vous n'avez pas la mabe. Nani akoya hôtel melaye. Ye kwa za nkos. Oyo akima keloko te mokonzi na zambo yaza. Yo bani bokiwe. Mopanga nini? Yende a réduisaka rien nyonso ensemble. Nani mutu? Satana démon bazabi kelamu yende mokeli na bango. Soka vandi kati na yo nani akobuskile yo. Alléluia. Est-ce que vous avez nanga? Salela ngai mongombo na kovanda kati na bino. Biloko nango nyonso basani ba mesa ba eloko tumbelo mbeka hotel nyonso bulisa yango. Moïse abomini ya matia makila abandi kokende kwa asperger na kobulisa oyo esimbami ebulisami pona nkolo yango meka makamuna lingomba te oza koyiba église et kiti ya ndako ya nzambe. C'est frère zaka ya ndako na nzambe kopo kanya bandeko na fourchette oyo komi wenze na kutu ya bamindele balela bakomi kotindela biso en vrac. Uza kuyiba na kanya na kati église na kopo ata kutu baloka yo awate mekote mususu bakanga bato oyo bato bakopo oyo ya mike mike bamelelaka vino wana elamu mutu ameli yango ba abwaki yango na poche okoteka yango taluboni na bamama yango ba komi mema masumu mpibila keni mabe ya pamba. Alléluia. Ba micro yanda uyanza awate na lobi awate ça côté mususu. C'est sanctifié bandeko ya kotanga mbongo yangani ya nzambe mbongo yangana ya Yesu ye atangi abendi atani kuna $50 $100 enveloppe wana afini akoti na liputa eko botelo makam loko chango na poche eko memelo mbasu na maba mbala sanctifié. Donc etiami pembeni pona nkolo balewi banganga nzambe bazalaki sanctifié. Lévitique chapitre 21 oge kotangango bontu oyo bazako bianga pona musala na nkolo. Lévitique sacrificateur babana ko bulisa ye, il était sanctifié, mis à part. Et Bible le dit que vous le prendrez comme sanctifié, vous pasteur
lobi ezaki fête ya monene na arche Masina et pas représentant Israël Nsembe. Tozalaki kuna bafoule moko na bango azalaki un Libérien en sorte que même l'ambassadeur du Libéria nanani na ye bazalaki wana epai na biso elongo tango tote batei bongo tobandi kotiela bango maboko kokabwana na mabe mpe komibulisa komikaba komikonza epai na Nzambe yango nde sanctification. Romains chapitre 6 verset 1 à 2. Ata na kati na salle na moko akozwa tangi ezosunga. Acte donc Romains 6 1 à 2, Acte des apôtres 26 verset 18. Acte des apôtres 26 18. 2 Corinthiens 5 15. 2 Corinthiens 5 15. 2 Corinthiens 5 15. Romains 12 1 à 2. Ata na kati na salle zwa kaka oyo kozwa lokola verset moko oyo yo kozwa kaka zwa otangeli biso. Amen frère. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Avec les sanctifiés. Papa, est-ce qu'il ne va pas? Merci, maman. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Amen. Toumela lisusu kati na masumu. Poete ngolu na Nzambe fulu kalikolo na biso te biso ba yeto kufa na oyo etali masumu tokabwana ndenge nini tokobika lisusu na kati na masumu. Nous avons rompu avec le péché. Comment vivre encore dans le péché pour que la grâce surabonde sur nous? Non, nous avons rompu avec le péché. 2 Corinthiens 5 15 ou Romains 12 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Merci. Ne vous conformez pas au siècle présent, non, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci. Merci. Baza kolendisa. Kolanda bizaleli ya mokili oyo te. Yo bongwana. Nanzela ya mbongwana ya makanisi na yo mayele na yo. Bomi kaba lokola mbeka na bomo oyo epai na Nzambe pe oyo ezali santu. Oyo ekabwani na mbindo na masumu. Tala losambo oyo ebongi na Yawe Nzambe. Ezate koya kotonda na église nde yango losambu na solo losambu na malamu koleka ezako kabwana na mabe mpe komikaba epai na Nzambe na lolenge na peto pe na bule wana nde losambu oyo nkolo azosepela nango mutu akabwana na mabe mpe amikabi epai na ye po aluki kosala mokano na Nzambe. 2 Corinthiens 5 Oui, je passe alors. Et qu'il est mort pour tous. Ouais. Afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes. Non. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. À fond, c'est 2 Corinthiens 5. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité, c'est Jésus, qui a été fait sanctification pour nous et justification. Voilà un peu quelques bandimbola na oyetali sanctification bandekonanga.
Otiami pembeni, mon Christ azali oyo atiami pembeni pona nkolo. Tozali susu te batu ya batu nyonso ya tout le monde. Tout le monde fait ceci, tout le monde. Yo za ya tout le monde te. Yo otiama pembeni pona nkolo. Loba amen. Mais loba amen ya bien. Loba amen ya bien. Yango christianisme le lo ezana nguya te. Po meme ba oyo baza ko bien ba Christ baza ko vivre na lolenge ya batu nyonso. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent vivre comme tout le monde. On que batu nyonso baza ko bina na gauche, baza ko bina na gauche, baza ko bina na gauche. Baza ko bina na gauche. Allez, biso nyonso to bina na gauche. Biso to longwa na tout le monde. Nous sommes mis à part. Alléluia. Nous sommes peuple de Dieu et de la famille de Dieu. Esengeli to vénérer, to tombola Yahweh Nzambe. Balobi dans toute votre conduite. Paul Koutou alobi dans tout ce que vous faites, soit que vous mangez, soit que vous biviez, quoi que vous fassiez, faites tout au nom de Jésus et à la gloire de Dieu. Donc même Ela telina biso esengeli epesanani lukumu. Yeah. Donc la tate lokola batu nyonso. Toko tambola te lokola batu nyonso. Oyo nyonso zo sala na likanisi na yo eloko liboso ezalaka ke nazo sala ngo pona lukumu ya nani? Ya Nzambe. Bongo soki eza pona lukumu na Nzambe okosala n'importe quoi, okosala vrang. Non. Non. Il faut que le meilleur soit pour le Seigneur. Mbongo oyo na kuna bazozwa yango lisusu te obombi yango po ya kopesa epai na Nzambe. Nzambe aza mutu ya kovenere. Yo ye kopesa biloko ya suka. Oyo ba mokili rien, maintenant toke na kopesa Nzambe bolole ya Nzambe wana. Maintenant, comme on a bé importance de la sanctification, on a que négocier ça. La sanctification est d'abord un ordre de Dieu auquel il faut obéissance. Nous devons obéissance. Il faut obéir. Ezanan ordre ya Nzambe, l'ordre, motindo. Ndeko ayebisaki biso kunda na Lévitique totangaki soko bokoki kozwa même 11 verset 44 na 45 ya Lévitique 11. 1 Pierre totanga qui en déjà 1 Pierre 1 15 na 16 peut-être au Kobakisa 1 Thessaloniciens 4 verset 3 et puis verset 7. 1 Thessaloniciens 4 verset 3 et verset 7. Lévitique 11 44 et 45. Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint et vous ne vous rendrez pas impurs par toutes ces petites bêtes qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et vous serez saints, car je suis saint. Amen. Ordre. Nana moni 1 Thessaloniciens 4 pour 1 Pierre totanga qui déjà 1 Thessaloniciens 4 verset 3 ensuite verset 7. Wow. Voilà, merci Baronozim. À continuer. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Amen. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Non. Mais à la sanctification. À la sanctification.
Car verset 4, verset 3, ensuite verset 7. ce que Dieu veut, C'est que Dieu veut. c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Loba amen ya bien. Est-ce que vous avez sur ma boque ma casse? Merci. Naibi mate wana batu mingi balinga kangote. Me yangonde epeto la kalingomba. Yangonde benga kanzamba ya kovanda kate na biso. Parce que Dieu est saint, il ne peut qu'habiter dans l'assemblée des quoi? Des saints. Mais ce côté, tu retournes dans la biso. Mais il y a kati na biso azate. Kaka mokolo ya suka, boko sutuka, bo pusa na boye. Olingo pusa na bite, yo awate, yo kuna bite nkolo bosani. Nga natika laka ko zanga te. N'église jamais nga nkolo bosani nga ite, nga habite. Yo kotoyo te, yo kotoyo. Donc, importance, c'est un ordre, nous devons obéissance à l'ordre du Seigneur. Et ça ordre ya maman Anite. Et ça ordre ya maman présidente était. Et ça ya chef ya département na binote sur une intercession, sur évangélisation, sur une finale, sur une musique, sur une école de dimanche. Et ça y est mouto apesi ordre, c'est l'Éternel ton Dieu qui donne cet ordre là. Il faut obéissance. Na basoda eza ndenge wana njambi mobeko epesami boberese otosa a vos ordres ata lobi beta mama na yo ata boko ya kodukaka na solution ke wana mama na nga et to retrouver mais soko mokonza lobi pesa mama na yo mbata na tata na yo asali nini a lobaka tete te mama pesa a vos ordres mon konzi mbata na mama na ye na sima. Mais mon conjoint n'a papa na maman. Et nini tout ça? Ah papa, t'as la makambo ça. Ah yo pe papa makambo ningwana. Mais mbata déjà na pesa ki. Nkolo aleki bankolo to bakonzi ya armée na ya la police. Nzambe aleki président de la République. Aleki empereur. Aleki roi. Tony Boulissa. L'ingomba lelo, puissance équité, parce qu'il n'y a pas de sanctification dans l'église. Je vous dis la vérité. Quand la tendance to salakawa, ba hypocrite, ba sero bazako china, awa, mais c'est en Christ. Ils sont en Christ ou bien en Christ, mais au Chine. Ba frère des fois ba moni passe, azana bango mi bale mi satu mi tano, azo gérer bango. Wana mususu ayibisaka yo yaka lendi na 15h. Wana mususu ayaka mercredi na 20h. Wana mususu ayaka na vendredi na 17h. Wana donc baser sana ana kobo sanate ya metala makambo akosa baser. Alléluia. Ezaka kabinote ba frère. Combien ba fiancé bazana bango? Ba frère. Bazana Anne-Marie, bazana Jeanne, bazana Antoinette, kunana Eli et tout ça. Nyos! Ah frère. Samba salata mongo na bango azana sida. Ozo baby sabaninga ba baby sapeyo. Alors, ton péché t'atteindra. Mais ce sont des frères qui troublent l'église. Yo lobi po za ko kambate biso ba kamto ka passe. Otala sera mi pesi frère akoti kota kota abandi ko tuti sa ba sera na kati na église. Kondi mekiti
komi bonza a église na bino wana basere babandi kokende kobenda na basuti ona frère ndeza esengo to kumisa ye to betere maboko oye nde mutu azana mbongo kaya mingi. Il n'y a pas de sanctification. Koyebisa pasteur te mama ni ayeba te koloba wana ezapo azoluka kweya na yo bato balingaka yeba na te na pasteur po objectif aluki ko découvrir yo mais yo yebi te soko aza malamu to soko aza malade akoya na prudence si etoboka yo moni yango libanda kaka prudence eza kotoboka na sima kobanda ko mikoni. Ça arrive, pasteur. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Alléluia. Bande ko lingomba na bongo ndenge nguya na molimo mo santo ekoki komonana. Yango tokopesa nini ya pesa kabi elingoma ko balegisi kaka basomona te makamu ndenge komi. Est-ce que ye mutu asengi to nzamba lobi bomemela ngambongo na bino na sala musala nanga ba frère awa ba pesa nzenze boyebi musique banda lola bandeko loba oyo yo olinko loba musique banda lola eningi saka musique banda lola bino boyeba te kanda na nzambe pai na satana kotika na kolimbisa yete okoki ko gêner comme kolinga mbula na yo mobimba dina yo mobimba o gêner po nzamba limbisa satana akolimbisa yete mais pona nini po satana bebisa makam. La Bible dit Dieu a créé Satan et il a mis le sceau à la perfection de la beauté. Donc nabikela mu nyos oyo nzamba sala nyos banjelu na batu mutu moko aleka Satana kitoko azati. Nazo yebisa bino eza na Bible. Eza na Esaïe eza pe na Ezekiel. Moko te. Tellement salaka ye kitoko pona nini po azozala liboso na ina ko conduire ka louange na adoration. Donc soko nzamba tani tuna ba frère ba bala na pasteur. Soko so donc ni mo sina ba bani bien ba o bino bomona nano mutu baza kotia kuna na protocole ya président bas ja mwana mwasi to mwana mobali manguru bino bomona ngona bino bomona kana ba publicité o ça bona savon bona persona bona nini même na musique bino bomona ba zonga mo sa ba te bomona ngona pona ni bongo nzamba azwa eloko mabe atia ya talaka ye mutu amona lokola somo. Alléluia. Alors Satan Lucifer c'est ça. Comment Lucifer dans va pas Satan na maseke na mikila boye bakate mwindu boye Satan jusqu'aujourd'hui ndenge nkolo abengana ye na beauté na ye na sagesse na ye na intelligence yo nani atika yo yebite loko zoloba. La Bible dit même Michael n'a jamais insulté Satan. C'est une gloire. Alors, ce qu'on te voit à Satan, le dire au bon mal, c'est malade. yo moko obika boye ya moko yo ko to musabeni yo ke so yo ndeka pikoli mu loboko apikoli oyo lokolo yo ko comprendre ndenge lokola ka mwana poupée ndenge to pikola yo. Alléluia. Merci papa. tala batu mingi bako comprendre te bako senga mbongo na za ko zonga koto mais ba frère mususu mingi baza ko zanga pona ni soko mbongo ezalaka bazozwa lifuta yo kanisi bako zanga
nzenze eza ntango po bayebi ke na suka mwa tchaka ya bien eza tcha ya bien eza tout ça akiti sikreto frère po ayebi ke na suka mwa kwanga eza mais awa suka frère okobeta na suka yo okokufa panje kokangama ake nzonzinga non frère eza na shida shida mais soko abovandisi ye akomona shida yere te est-ce que bozona nanga mais mpona nini bato lokola bafrère Patrice bato bakokangama même mobeti mbondo ya Patrice ayaka na répétition na voiture même mobeti mbondo wana bomonaka wana bango nyonso bato na ye bamisise même mobeti mbondo wana bomonaka mwana wana beti ayaka na répétition na voiture Patrice asombela bango bavoiture sikoyo bokanisi ya kozanga mbongo na yo eza ya koya kotroubler église te frère et sœur mbongo na yo esunga mosala na nkolo ekende esimba basali bakoki kosala mosala na oyo esika loba amen ya bien yango Isaïe agangi malheur à moi mama na nga botanga na masumu nazana mbebo ya mbindo namoni mo centre parce que amonaki kuna bazofukama ba séraphin ba ange adorateur ba séraphin ba chérubin ba to bitumba ba guerrier ba ko battre la gloire na nzambe ba chérubin mais on a koloba ba séraphin amona ba séraphin baza ko adorer na ba saint est l'Éternel, saint est l'Éternel, la terre entière est remplie de ta gloire. Nga na yego mona nzambe mo santu nga mutu na mbindo na kufi nanga nkolo alobi te azwa makala ya moto na hotel ya likolo aye ko simba mbebo na ye alors nda kwa ko salela nkolo sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, sainteté, saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Yo kotambola na ndenge nini ye mosantu yo mbindo eko simbate. Il faut apetola yo senti ça pour être dans la communion avec lui. Boye tangu ya zako yako juger batu ako yako intervenir yo osa l'épargner. L'importance de la sanctification. Nous marchons dans la constante communion avec lui, mais nous sortons vainqueurs du jugement de Dieu. 3. Pour être un instrument de valeur à la main de Dieu est propre à toute bonne œuvre. Être un instrument de valeur à la main de Dieu est propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 22. Wanatanga, 2 Timothée 2, 19 à 22. 2 Timothée 2. Néanmoins, Amen. avec ces paroles, qui lui servent de sceau. De cachet. Quel papa? Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, Oui. qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Ouais. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 22. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherchez la justice. La foi. La charité. Avec
La paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tala. Quiconque prononce le nom du Seigneur, il doit s'éloigner de l'iniquité. Mais awa batu bakomi kozwa kombo na nzambe na pamba. Or Dieu a dit, vous ne prendrez pas mon nom en vain ou inutilement. Mutu azokosa mena monoko alobi te oyo nazo yebisa Yesu asa témoin azomona mais mutu azokosa. Tu prononces le nom du Seigneur, éloigne-toi, sépare-toi du mal. Ata batu bamoni yote mais nzamba azosala nini azomona. Biso tozaka na bandako na bino te na bakartier te. Esiko tangaka tozalaka te. Esiko tekaka tozalaka te na bavoyage tozalaka te. Mais nzambe azalaka wana parce que il est omniprésent. Yende loboko neza kokamba yo banganza. Na kati na ndako bavase biloko basani banzungu bakopo nyonso ezaka ndenge moko te. Ezana banzungu batiaka soko bazoko yamba mopaya moko ya munene. Banzungu na basani wana ebimina bakopo wana. Eza boyete ba mama. Mais soko kaka bana oyo mususu oyo bazako tanga miyoyo na soyi. Okende kozwa kopo wana po pesele mai. Esa ye 555. Mai na 555. Mai na kopo wana ya plastika. Mais soko pasteur Dieudonné azo ya ndaku nyonso bakomboli bien bakiti bapupoli nini tusa mwana kuna basani wana ebimi sani d'honneur pona kozala instrument d'honneur de valeur na maboko na nzambe nzambe asalelaka yo makambo minene pe na matangu nyonso toute bonne œuvre nzambe alingi sala alobi na kosala ngo na nan na songolo mibulisa moto yazo komibulisa komisantisa yende akozala instrument de valeur de gloire et d'honneur entre les mains de qui? De Dieu. C'est l'importance de la sanctification. Nini kaka ye moto asalelaka ye nini kaka ye moto amonaka nini kaka ye ngai te boni. Est-ce que yo omisantisaka tango nyonso? Obutuna yo pesi yana nasukisa na oyo. Hébreux chapitre 12 verset 14 papa nasukisi wana. Hébreux 12 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Recherchez la paix avec tous. Nyonso betolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo yo tribunal nzambe koya sanze moyina yo deko nzambe koya luka kimia na mutu nyonso betolama liboso na nani na yawe soko te mutu moko akomona nzambe azali te olinga te ondima te nzamba loba etikali oui et amen. Osaleli to tala valeur ya sanctification olingi komona nzamba kaka na lola te mema wana se omona nzambe na misala na ye intervention na yo na vie na yo bulisama okopesa nzamba occasion ya intervenir na makambo na yo même na bitumba na yo. Mais ce côté, jamais, mes chers frères, mes chères sœurs,